Nzambe a puni Samson pour la délivrance de son peuple. Dans chaque famille, Dieu choisit de Samson. Dans chaque époque, Dieu choisit de Samson. Dans chaque génération, Dieu choisit de Samson. Bah comme ma délivrance. Na yebi eloko oyo famille na bino e koki o salate oyo ba loi ebele e kangango. Bien aimé oyebi na batu mususu ba koti kelo esengwa libala mais ko bota na yo ba circoncis ba kangiango. Il y a des gens qui ont été au Italie, ils ont musala na yo, circoncis bakangiango. Il y a des gens qui ont été musala, mais musala azwaka mbongo, mais épanouissement exaté, avancement exaté. Il y a des circoncis, le diable te le marézé. Yango Bible lobi Samson Nzambe abandi ko kotisa ye na kati ya libote ba Philistin po aluka makoki ndenge nini ya kolonga libote na esclavagisme na yebi ndeko mwa sosola na ngai famille okota wana bisika yo balela famille mobile no balingaka yo te parce que ba yebi ke okota kuna pona mission okangolisa libote wana na esclavagisme. Voilà la raison. Bible lobi Samson a sepeli na mwana mwasi ya Timina. Mais papa na balinga ke bala na mboka na bango. Bible lobi na biso ezala ki volonté nzambe. Que Samson abala kuna parce que ezala ki nzela ya délivrance pour na bana Israël. Na yebi ke nzamba tinga na compagnon na mission parce que il y a tant les occultistes. Bazo lingate ba jeune bazo misala. Ba lingite ba travailler na pete. Ba lingite na ndaku yo ba loba ke mwana bango balati. Et ce qui a balé à côté au botate. Maintenant, Zamba côté son famille on a pambate. À côté ça yo, osa Samson qui pour la mission. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bonjour, bonsoir, na téléspectateurs non so. Oyo bomesana kolanda biso na émission chez Bissou TV. Oyo ezo sunga biso na mabota poto benitoza la ba bénéficiaire ya miracle pe ya grâce ya Nzambe. Peut-être tozana musala partout tozu tenko kende gliste mais na nzela ya ba YouTube ba chaîne na biso oyo ezo sunga biso. Voilà amboto kota na ba détail ya message la linga to sambela bisika tozali na bandako partout nous sommes to sambela na biso ensemble. Merci le divin absolu, le maître des temps des circonstances, mon père snapema. Au possible sur ma case, si tu écoutes na sur bosso, il y a face il y a média oyo, tika molimo na yakamba biso, comme il est écrit dans la Bible, c'est poussant par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Tu kan zambe to kambama miracle, montrant sur kolana nkolo, asa la bénéficiaire il y a puissance per miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, yonde kamba biso du début à la fin, pour la gloire de ton fils Christ, na kombo nesmasi ande to bondeli. Amen. Bien, naebi que to kozala dessus par rapport ya message oyo to memeli bino na tongo ya lelo et Nzambe ya Israël azamalam. C'est bien moi votre humble serviteur oyo na bengami na kombo ya le prophète Josué Mankumbani, le visionnaire ou le responsable de l'église Cité de Repos oyo ezoami na Congo central na province na biso ya Kinshasa place Tozali tozo kamba église Cité de Repos oyo tozana vision internationale bisika wapi molimo na Nzamba pesa biso révélation ya kosala musala na yebi ke à bientôt là to kopanzana na monde parce que je suis prophète tu as ministère mais en qualité nazana ba grâce apostolat katunangai ceux qui travaillent étant prophète c'est d'autre part t'opéraka comme docteur d'autre part t'opéraka comme apôtre pour la gloire de Jésus-Christ. Merci na yebi ke bana Cité de Repos batu nyonso bandeko nyonso ba chrétien toza ebelo na monde to olanda émission oyo laisse que le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob apambola bino bisika tozali. Voilà to elibino message moko très important. Oyo tozobenga na kombo thème na ngoto titre ozali le temps de grâce. Voilà, le temps de la grâce et pour na kopesa biso message ya ngolu na ta oyo église ils ont fait face liboso il y a un Goliath. Voilà, la Bible dit il y avait un jour qu'un homme qu'on appelait Goliath. Si nous lisons les Écritures, dans 1 Samuel, nous allons voir comment cette histoire-là, et que les enfants d'Israël, bakota nakatu ya bomeka nope ya bobanki.
Voilà la raison que le Seigneur a tindi biso pour que tu aies un message oyo liboso na biso. Mais nous allons lire les Écritures. Toza na mukanda na juge. Samson descendit à Timina et il y avait une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père et à sa mère et dit: je vis à Timina une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu aies à prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venant de l'Éternel, car Samson chercha une occasion de dispute de la part des Philistins, et à ce temps-là, les Philistins domineront sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timine. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timine, voici un jeune lion réjouissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisissa Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevau, et il ne lui point. Et il dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Bien aimé, ta histoire où il y a un homme qu'on appelle Samson. Samson se fit un juge en Israël. Aïe na tangu oyo Israël ezalaki na esclavagisme. Nous avons à ressusciter des juges parce que Israël était manipulé ou dominango et pas Philistin. À chaque génération, Dieu choisit des hommes comme Samson pour la délivrance de son peuple. Voilà la raison que le Seigneur a eu pour que après son message et aux a concerné ville nabiso ya Kinshasa et pour la famille nabiso. Bien aimé, na utsolo bake Samson Bible lobby peuple nezala qui dominé na peuple moko ya ba Philistin. Mais Nzambe na bolingo na ye ayebi ko pona Samson azimoli mona tsekatu na ye. Et cela qui pour que ame ma délivrance peut liberté spirituelle et physique na peuple na ye. Je sais qu'il y a un peuple moko azolanda biso. Mais mes peuples azolanda biso et ça peuple ont traversé un moment d'esclavagisme. Comme les enfants d'Israël, on a traversé des moments nuisibles, des moments où il y a emprisonnement. Ils étaient des esclaves. Et on a dominé bango, c'était les gens qui sont incirconcis. Incirconcis, les gens qui n'ont même pas crié en Christ. Voilà à ce moment-là que le Philistin dominait sur les enfants d'Israël. Il y a tant de païens, il y a tant de incrédules, incirconcis. Mais Dieu dans sa bonté a obenga biso pour que tu approches, a obenga biso pour sa gloire. Bien-aimé, na yebi là où nous sommes, il y a des choses il y a des choses où biso mayele parce que les enfants d'Israël, basala qui dominés par le Philistin, basala qui dominés par le problème. Et comme nous sommes là, Zambé ya lola, azeba kotali sabola muna yeli kolona biso. Mais loko na se planango et loko na se planango. Et ça que Nzambe ya Israël a poni Samson a pakolié. Tango a pakolié a tindi pour la délivrance ya peuple bande a kolukaye. Na yebi ke yana un circoncis moko oyazo dominé yo. Na yebi te problème go sanini. Bien aimé, il y a d'autres personnes à Santaka vinaye eza toujours na ba réalité spirituelle et landakango. De réalité spirituelle wana ezo permettre que mutu avancer. De réalité spirituelle wana ezo permettre que mutu azane sengo na bisika ya zali oyebi na domaine il y a délivrance, il y a d'autres choses mutako tsango kate mais eza bloko ezoboma mutu. Bible lobi Israël abanda kolia azomela azaki na sengo mais azanga ki liberté
les enfants d'Israël bazaki ba esclaves. À ce moment-là, les Philistins dominaient en Israël. Bazotali sa otali bolamu ya ba Philistins oyo kokaki ko apparaître te baba na Israël. Et à ce moment-là, la Bible dit Nzambe a puni Samson pour la délivrance de son peuple. Dans chaque famille, Dieu choisit de Samson. Dans chaque époque, Dieu choisit de Samson. Dans chaque génération, Dieu choisit de Samson. Bah comme ma délivrance. Na yebi eloko oyo famille na bino e koki o salate oyo ba loi ebele e kangango. Bien aimé oyebi na batu mususu ba koti kelo esengwa libala mais ko bota na yo ba circoncis ba kangiango. Il y a des gens qui ont été yo etali ba tsudi na yeme musala na yo ba circoncis ba kangiango. Il y a des gens qui ont musala mais musala azwaka mbongo mais épanouissement ezate avancement ezate. Il y a des circoncis le diable tol maréze. Yango Bible lobi Samson Nzambe abandi ko koti saye na kati ya libote ba Philistin po aluka makoki ndenge nini ya kolonga libote na esclavagisme na yebi ndeko mwa sosola na ngai famille okota wana bisika yo balela famille mobile no balingaka yo te parce que ba yebi ke okota kuna pona mission okangolisa libote wana na esclavagisme. Voilà la raison. Bible lobi Samson a sepeli na mwana mwasi ya timina. Mais papa na balinga ke bala na mboka na bango. Bible lobi na biso ezala ki volonté ensemble. Que Samson abala kuna parce que ezala ki nzela ya délivrance pour na bana Israël. Na yebi ke nzamba tinda na compagnie na mission parce que il y a tant de occultistes. Bazo lingate ba jeune bazo misala. Ba lingite ba travailler na pete. Ba lingite na ndako yo ba loba ke mwana bango balati. Et ceux qui a balé à kokyo botate maintenant nzamba côté son na famille wana pambate à côté ça yo oza Samson qui pour la mission. Parce qu'il y a des gens qui sont circoncis, les païens, les sorciers, les occultistes, ils sont circoncis. Maintenant, yon Samson, yon de quoi ils mangent Samson, Dieu t'a oué, atindio na compagnie wana occultiste. Babi que kuna po sala fo la kana kisi, mais nzamba ko tso kuna pona o me ma délivrance. Babi que na famille wana soki o bali, oh, mibalo wana bakufela kabasi. Na famille wana basi wana bakufela kamibali. Babala kakuna tebe mais yon nzamba ko tso kuna pona délivrance na bango. Parce que Ngonga Ekoki, l'Éternel a pas connu Samson pour la mission. Je parle d'un Samson à Zolananga partout aux alliés. Kobanga li kambwana te o etelemelo libo ces obstacles. Mais obstacles non c'est la capona gloire ensemble. Et prenons l'exemple que les enfants d'Israël, comme ils bossaient obstacle à mer rouge. Mais mer rouge représentait obstacle pour les enfants d'Israël, mais ça cachait la gloire de Dieu. Voilà la raison que le Seigneur a banni qu'on peut s'abuser un message pour la délivrance à notre pays Congo. Et Congo est au côté de la délivrance. Tous les pouces à côté de miracle. Peuple congolais, tous les chrétiens, il y a monde. Tous un message. Na yebi kenzamba pona yopoza Samson. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu en toi. Dieu t'a choisi pour na oyeba kolongola ba obstacle. Na yebi ke tatana bino akufa po bala na famille moko boye. Oyezala ki na ba loi. Bino babali sakabino na kintsudi oza mwana mukie. Na kibomo na mukie no babali sa na mutu moko boye olinga libala na tema ba oblige yo. Malgré yo so sala ngome na contre-cœur. C'est pour cela que je dis, tu n'es pas n'importe qui, tu es Samson. Tango koki, to koi saba obstacle, to koi saba loi. Tango koki, to renverser ba hôtel ya bal. O esa construire ma famille abisso. Voilà. Peuple congolais partout aux alliés. Tobo sanate que délivrance à Congo comme il peut mettre. Zala motona esengo. Kotale la ba konza mboka te parce que baza limité. Na to lukanza. Biso toza lokola banemi. Batu oyo balataka saki balukaka nzambe. Toluka nzambe na ba lieux différents. Na bangomba partout parce que toza na mission moko faut te délivrer peuple. Faut te délivrer ba famille. Bien na famille na bino batu babalaka te, batu babongaka te. Atozo sala mbongo na banoke na ambiance. Batso molima masanga. Batikelo musala me batso molima ba dépense. Batikelo musala batso molima kindumba. Batikelo musala mais ba pression esprit toujours il y a ba dépenses inutiles mbongo no faut que ndaka na ba famille okundaka matanga bene mais eza obstacle eza circoncis moko telemelio un circoncis tanga telemaka empêche ka mutu à côté na saison de gloire. Voilà. Dieu m'a envoyé pour te dire tango koki offert face na biloko wana wana ba ndoto nzamba lobela yo ekoki samakate. Voilà le moment est là. Le Seigneur azobenga yo.
Nzambe atambola kina batata na biso kimbangu, atambola kina ba lesrandi aidi na bal, atamboli na basali ya mineno toyebi oba impact sa monde. Il est toujours vivant. Il n'a pas changé, la Bible dit. Le même Dieu azana biso alingi yo ozolanda biso na nzela etandoi. Na lingi ozonga. Na kosambela pona ndeko nyoso ozolanda biso na chaîne oyo. Tika Nzambe